Na kati ya lopango abatu mena lati poto nzela na zamba. Meto ana ville Kinshasa na capitale. Na bandal lisusu nde bolo ba bandal séparé. Ba gonza mboka bo. Bano baza na ite batanga bakenda classe. Baby mikande baby. Ana bureau du quartier makelele. OK. Batu bazindi babiloka babiyo se baby echoni bakufi. Maman Koufina Bana, na papa, plus de 32 personnes. On a ce bon moment à limite na biso ya mosika mai ezalaki. Donc ezalaki inondé na limite oyo. Na loquette vraiment. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo chingom de tolo ba toujours mbongo chingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
na kuna sala onde na suka. Ako kota? Ok. na bureau du quartier na makelele bato bazindi babiloka bato nyonso ebebi ecoli bato bakufi bato bakufi doke basakana te ana makelele quartier biloko ebebi badose na bango ebebi doke mwai tane topepa bandalo bitopepaka na bon taux de mortalité vraiment bato bakufi après combien awa na makelele mama kufi na bana na papa plus de 32 personnes na makelele oyo ezali bureau ya bandalo chef du quartier ya quartier oyo eza badossier ya bureau oyo ebebi terre jaune vraiment ekotaki ayo ebebisi badossier donc ebebisi badossier donc ok ayo ezali bureau ya chef titulaire soki okomona bien na bilili ok soki okomona na milili ok na biloko tobombaki awa bafiche ya vierge tout ok biloko nyonso totikaki awa mpona mwa misala tosala bakongo nyonso eketala bamaiza oyo ezali bureau ya chef du quartier titulaire esika badossier vraiment ebebi bafiche parcellaire ebele ebebi donc propriété tout photo ebebi mosu ezongona te donc papa ok papa ndenge mama yebisi biso eza vraiment plus de 32 personnes bakufi na quartier na makelele a bon ezali makelele te ezali quartier Kasavubu d'accord donc tozali na chef titulaire ya Kasavubu ka wana ezali nde epai na ye babalabala ezali epai na ye bibwanga ekende ti epai na ye ok ezali badossier ebebi badossier parcellaire ebebi ya bato donc moya kosala mosala eza te awa ozomona nde bazobenda mai na raclette donc biro ebebi oyo nyonso bomona bacouleur oyo limite na biso yango esika mai ezalaki donc ezalaki inonde na limite oyo na loketo vraiment ok oyo awa chef adjoint bureau ya chef adjoint oyo eza badocument bureau chef adjoint ok yango oyo terre jaune oyo bomona donc ebebisi badossier mai balimite oyo naolakisa bino nde nalakisa bino liboso esika nde mai esukaki na lokete awa toza na quartier makelele toza na quartier makelele précisément na bureau du quartier ya bandambe ya chef du quartier bureau ya quartier makelele siko awa na kati ya bureau chef adjoint awa tala na koti na lati bot
Donc c'est que scandale. Scandale non pour te continuer à la vérité. Il y a un film qui m'a coulé maman dans. Il y a un film qui m'a fait papa Maya. Malgré bacheba béton oyo, malgré bachango mais mai ekoti. Donc béton est mon anité. Voilà. bon. Oh, bozo mon eza sikoyo a venir sika bureau chef du quartier ça. Donc les gars ça la même à Kotoyo. Batu ba opepati siko batu bazo pepa. Lakisa kote. Batu ba opepati siko yo. Avenue Kangami. Moni avenue Kangami. Papa, siko zoom, ko zoom ate. Même sa qualité. Ba filmer ma s'il vous plaît. Filmango. Tala dans zele za kutute. Abeno mpate. Te, yo te ndeko. Tozo la biso. Badega. Yo te papa. Masa oyo za line sika mai esukaki ya. Oyo so bomona ne sale sika mai esukaki. Terge. Yaka koloba mama yaka. Yaka koloba liloba. Yaka koloba mama nanga. Yaka. Mai lobi enfant mai. Abeno yana mpate. Massa c'est là. Ça va boya to lobana. To tuna. Kasi na yet. Yo benyinga na ya. Boloba mama nanga. Obanga. Otuwa lekande. Awa vraiment batu bakoleka ndenge ni bakobima ndenge ni. Ya solo. Ok. Zelanga la poussane. Ok. Ça va papa. Ok, merci papa. D'accord papa. En attendant, bande bobotala na pe ana kati ya lupango ya mutu. Na kati ya lupango ya batu mena lati poto ndiye na zamba. Meto ana ville Kinshasa na capitale. Na bandal lisusu nde bolo ba bandal séparé. Ba konza mboka bo. Bano baza na ite batanga bakenda classe. Botane ya komi, botala wana classe. Papa Tozoya. Ça va papa Tozoya kuna. Masa malini. Catastrophe. Botala bino moko. Kaka. Masa ko banga te. Image est assurée.
Vraiment. C'est là ce qu'on a kende. On filmaka. Donc, ah, bon, on a toi, on a bandal séparé. Oh, boyo, car bandal séparé. Les hommes, si quand on a macadam. Macadam, et à calicon, on a vu ça, on a ça pour ma kelele. Dans la bandal. Tina souka kune zara boye. Zara lo pango te tina seba zindika boye. Kuna sema. Ah, toko. Alors, on va tuona kata nzamba, mais tuona kata kapitali. Tuona kapitali, papa na bandari kibango na makelele. Tambisi abotami tabambisi. Oma bundus. Oma bundu. Tomoni awa toza précisément na makelele na juste na se ya pont ya bandalungwa mais aveni mobimba tozomona tiere oyo mbula ekata na ibanda avant-hier mais bato bakopepa se kopepa aveni mobimba mai na kati ya lupango awa mai tomoni na kati ya lupango esali lokwa lisiba eza précisément wapi bandeko bakolanda oyo epi eza nani na kati ya lupango awa. Bon, merci maman. Ngai komona ngai Jean-Paul Mabeka. Ngai le propriétaire ya lupango. Bon, problème eza boye. Inondation esalami boye. Eza dû na rivière Makele ndenge etondaki. Ensuite, misala basali côté ya Sebeko Bandal. Mota batimoli ba caniveau wana. Batimoli wana. Alors mai tant babimisi mai yé côté oyo côté ba comité. Il fallait OVD continuer au salaki à comité. Moi-même je suis allé les chercher. Na kutani na chef na bango OVD, na kutani na mutu azo kuma appel mécanique. To solo ni na bango. Nazo senga lobi boye. Bio ba konzi. Boye ba musala nini ba tumba za ko sala. Ba senga d'abord mbongo. Dans un premier temps, les conducteurs là, la somme nous bière. Ça ne se fait jamais. J'ai chef na bango, nangai, to kiti na seti awa. Na laki siye ba defo zali awa. Na lobi ne tala. Si vous laissez comme ça, mai banila obima awa. Mai comme d'un obima awa. Place nous mona to tcheba brick wana. Ba place ba tcheba brick, mai zo bota mawana. Yango wuti kuna likoro côté à Kini marché. Et wuti na Kini marché. Yango yeti et côté le maawa na sengi na bango peine mécanique combien ouais pas ya premier na pas général zona ndako on appelle mécanique sali musala le chef na zuye to kitinga le tina c'est awa na lagisi comment musala ko sala maawa il a été d'accord mais il m'a demandé $100 ça je l'ai dit clairement il m'a demandé $100 $100 wapi aussi longtemps que musala l'état mutatindi ça a causé un problème ngai moko na keto bengi batu on a essayé de trouver quelque chose pour peine mécanique qui ta awa. C'est très important, puis c'est pas pour bandit qu'on a. Ça ne sert à rien. La source à maquiller, le tina c'est awa ekita. Boyo gabino kuna ba konzi ya bilo ça misala. Ndenge ba to senga biso bambongo. Je l'ai dit ouvertement, ndenge ba senga biso bambongo. Que to peut ça bango ba motivation. Pour quelle raison? Alors que musala est à l'état. Le kola ba jumbo monter ba sanini ba kei. Le lendemain, yemoko le chef en kiti awe pananga awa. Alors, à tout l'inga, tout le juste awa. Nabino, je n'ai pas trouvé l'argent. Venez faire le travail. Oh, ça va. À démarrer qui va libérer. Voilà les conséquences de vivre awa. Donc, il fallait bobanda kuna bobanda kotoyo. Bon, c'est awa. Ma il est qui calme votre vendre. T'as la victime de commune. T'as la victime de commune. Avenue vous a bloqué. Avenue vous a bloqué. À cause de Moussala, il y a OVD à Mabé. Parce que côté va comité. Alors, c'est très important comme awa pour que tous à la libérer. Voyez ce qui s'est passé ici. Ok. Awa na quartier na bino awa ba mort exacté papa. Bon, côté to zu ba morte. Ka ba dégâts. Ba dégâts kaka to zu ba morte. Mon père de Babiloko. Ebele. Bakaya bana ba document. Oh bandela wa. Ndengo côté na kato lupango ndebo modi. To moni pe chef du roi du quartier na bino pe baby ba nokanda ba document partout. En tout cas, si on bateau pour vendre la photo, ceux qui par exemple Mboula ou Ebeti et Landani accessivement pendant. Mais vous avez des dégâts. Vous avez des dégâts. Vous avez bien dit. Mboula. Nous sommes kaka euphoria OVD aya awa. Asisa musala na. Soka sali. Au moins terrasse na biso o. Ezana hauteur il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Ça peut être très profond. Mais t'as la nenge combien? Ceux qui va sali musala bango ba comme tina tapi na on a c'est. Je crois qu'il y a une place sur la fin de mon avis. Bon, auparavant, dernièrement plutôt,
pelle mécanique esalaki mosala na se ya pont makelele esukoli makelele esukoli ntina se alors biso sikoyo terrasse na biso ekomi sikoyo likolo il a été question maintenant konettoye yango po mai soki eye ekiti mbala moko na nini wana totikali kaka ndenge wana avec nos propres efforts tosali tokoki te tozokoka te donc ezosenga nde mpenza présence ya bapele mécanique osala mosala wana donc c'est que osengi na gouvernement so bazolanda yo lelo bakonzi oyo bazotala biso osengi na bango nini mpo na quartier oyo ya makelele mais nasengi baya kokire terase na bango problème ezaka wana baya kokire terase oyo tokovanda na biso kimia tokovanda kimia yango kaka nde moto eza bazo ça c'est union européenne qui avait fait ça tozalaki très bien ntango asalaki yango voyez avec le temps ndenge ekomi ale etikali ka ndenge wana même ntango basali yango sika baagent ya hôtel de ville bazalaki koya kovisite yango batala propriété à un certain moment bakenda mpe libera totikala kaka boye sikoyo mpo awa mpenza bamai oyo tozomona ya chokola oyo ezonga bamire ezonga bien mai oyo ekauka ekozwa combien de temps? Ça dépend un mois. Oui, ça peut prendre 2, 3, 4. Non, ça peut prendre un mois. Si un mois, on a sauvé bambou et l'andani. Ils ont coupé uniquement. On a coupé. En urgence. Tous les gens là dans ma casa. Aïe, appelé ma casa. Urgence au Sénégal. Pour ça, on a tiré l'homme les bêtis, hein. Des livres pour ça là, dans l'accepte de la venue, dans son les bambou les bêtis, nango. Et ça, liwa. Ouais, filmez même la casa. Filmez le point là. Voyez ce qui s'est passé. Dans son les lots bambou les bêtis. Pendant vous les bêtis, ils jouent à la dans son les lots les bêtis, là. L'État. Parce que tout à fait. Le salaire est makasi ya kosala ya kotonga. Tout à fait. Moi bato bakufa parce que ndeza boye sombula beti na oka lelo. Milelo hein. Et vous allez grave, plus grave. Sombula et puis bato na période mbula il faut pas oublier. Toi la période mbula donc ba mbula sore landani awa bomo na venir kangami mai na mai faut ça na bot. Bana classe ba okende classe. Donc mawa mingi. En tout cas, merci papa na été sur ozala mwa ni basuka ko bakisa pour tout kabana na. Liloba suka ya kobakisa ezali boye na osenga na bino bakonzi na biso tango botindi bato basala musala suivi ezali parce que bazosala musala ngo na baventure bosali par exemple kuna ezali vu bato bazomona kuna ndenge tondaki na kota basebeko c'est le point de se place ezali bato bazomona ndenge yango bosukisi kaka musala kuna alors que source makambo za koto bo comité tango bozotinda bato na bino basala musala suivi ezali bokoma tina source botala ndenge basala musala yango parce que quand on vient demander de l'argent na biso ba pauvre ba débrouillard boye eza pasi mingi tokoka yango ti eza musala l'état pour bisa musala tina suka je crois que na musala ngo bozala quand même na ba inspecteur ba ko contrôler la wana mais ça va zo contrôler musala ngo ni musala ngo ni alors ce que papa lingeti IGF otala ka pe nyonso wana na kati. OK, merci beaucoup papa. Toi ça insert pende ba pepa wana. Massa, merci Toleka. C'est bon Massa. Merci Toleka. Eh, mayo penza bo. Et puis ça va bien ba.
nalati nauti kuna osokota mère akotela ye kuna yango sokota masara